Alors, bandeko, babolingo, naina lo baboye, soki bomo na mboka, babandiko benga moyibi, excellence, c'est que c'est un pays des incompétents. Parce que moyibi pe osekabino. Tango oyoka bobengi compétent, bobengi excellence, à kamwe. Parce que moyibi a cause jamais excellence. Mais bino ba congolais bozo benga moyibi excellence. Soko quelque part on kuta so benga très très excellence. Moyibi honorable. Mais finalement on mboka tena. Oyo mboka ya ndenge nini. Moyibi bazo benga excellence. Un pays des insensés, un pays des incompétents. Tout le monde est incompétent. Botak nanga mutu moko aza compétent. Oyo zo bina. Musale ko yiba. Bolobaki aza mutu mayele. Aki ministre de l'économie, elo ya sali. Président de l'Assemblée, elo ya sali. Bazo pesa ka Bagdad. Bagdad na Bagdad. Asa ya tele ombote. Kaki moyibi. Et ça ba premier pays au monde, oyo moni ba moyibi bazo benga excellence. Et ça RDC. C'est vrai, hein? Bon, on a moyibi excellence. Le plus grand protecteur, il y a pas de tourneur à Moko s'appelle Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. On arrête Vital Kamerhe pour détourner Tshilombo, mais mon tête c'est un homme honnête. Donc la justice ne peut pas arrêter un homme honnête. Il a insulté la justice pour protéger son ami. Et il aura un grand rôle à jouer dans l'avenir, le président de l'Assemblée nationale. Nicolas Kazadi. Mbambongo Ekeya, Félix dit, c'est un père de famille, il ne faut pas jeter son honneur dans la rue. On dirait plus au Congolo, père de famille. C'est lui. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Le problème, le chef ne vole pas. Mais le chef est dans l'obligation de protéger les voleurs et il sait pourquoi il est dans l'obligation. Ce rôle est dans la continuité. Lorsque Tshisekedi était devenu docteur en rétrocommission, il dit c'est légal. L'interview. Faut pas défendre. Sinon, on va proposer à lobby, Félix à lobby. Très bien. À lobby, l'interview existe. La rétrocommission chez nous, ce n'est pas condamnable. Moi, je leur oppose l'article 145 du Code pénal, livre 2. Quand vous résistez, même l'idée nous avons monté de mettre tous les Congolais ensemble, ça prouve à suffisance que c'est vous les auteurs, il y a séparation à Mbogo. Même Nandako, quand l'idée vient chez un enfant, Abi papa photo solo là, parce que c'est une situation qui est bien dit. Au premier vie, on prend. Le préalable que vous posez, le père de la nation Oloba Tshisekedi est le garant. Mais le petit problème, c'est à lui de chercher les médiateurs. Parce que les autres tournent sous Bango. Est-ce que Bango va en signature de la République? Est-ce que Pacho Aloba que Bango va dans le pouvoir? Babi, entre guillemets, après hold-up électoral, vous avez la signature de la République. Merci. Alors on met sur table pour que Binobo Yamba. Merci beaucoup. Mais il y a là, c'était Abi Bassamonté. Mais l'intervalle, il avait discuté avec le prélat. Merci. Prélat va proposer. Donc, on a un déphasage même. Merci. Merci beaucoup, ça c'est très bien. Voilà. Boyoki. Wana Izangate. Il y a une forme de corruption. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Quelque part, il y a du vrai, mais il faut faire comprendre. Il y a la moralisation. Donc après la lutte contre la corruption, il y aura aussi le combat pour la moralisation. Et c'est ça le changement de mentalité. Pour revenir à ce que vous demandiez là sur l'affaire des 15 millions, ça tombe plutôt dans le sens de retro-commission. C'est pas du détournement donc de l'argent qui devait aller dans les... vous avez déjà des informations? J'ai des informations parce que j'ai reçu... Sur cette affaire? J'ai reçu l'inspecteur général des finances. À partir du moment où j'étais au Japon quand cette affaire a éclaté, j'ai appris avec effroi qu'il avait été menacé. Donc ça m'a préoccupé. Parce que là, je monte directement au créneau. Je ne veux pas qu'on bafoue les droits et les libertés, les devoirs des gens dans leur travail, etc. Donc, il m'a rassuré, il a fait son travail comme il fallait, il n'a cité le nom de personne. Ça, j'insiste, il l'a dit, il me l'a redit. Et puis, il a transmis le dossier à la justice. Donc,
ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Il ne faut pas vous battre pour des morceaux. Pour des morceaux. Voilà. Il ne faut pas vous battre pour des morceaux de terre. Des morceaux. Bandeko. Pas c'est comme un niveau, moi, je suis ça. Bandi même ko bois kabana. Pas c'est l'équipe. Totalement. Papa gazoye basi. Bomoni mwana teyo to pese biloko azolia. Donc bato nyonso tu boye belonya mwana ya mama ya mwana o soit va reconnaître elongina ebo sunga biso boye bisa mama ya mwana o aya ko mwana na ye ko bwaka mwana 9 mo boti abimi na mokili ata baby ata kondi zo charge na ye to tena la police est boy s'il vous plaît non tout le monde la vidéo o bo partager pour ba lukela mwana o solution tout ça na makoki o boko la été to zieka pona le poto o bwaka epete libanda to moni libanda to kena la police ba boy na alors bandeko yo congolais oyo bomoni wana eza ko passer na kati ya Kinshasa bolanda bien botala mwana wana to bazo poser ba question azo mona neti soki abandiko répondre comme si biloko na kolia ngote azo préférer alia rapidité kolia azana malnutrition boko pese âge ni donc les deux ont moins de 5 ans. Faisant moins de 5 ans. Bango ba le côté pour les parents na ba boakié. Ba parents ba boakié pourquoi? Parce que baza capable de rouler ça été. Na pays ya bato malonga l'état malamuka juillet. Abani ko le ça y a luki azwa ba soin ba traitement. Parce que ndengo na akoko lia na ye. Mais traitement sur les comme même na liwa kufi. Mais protection ya mineur na mboka wana ezate. Bande ko nga 54 ministres o bozana bon sur 54. Basa musani. Ah bande ko. Oyebi ke soko tambola bamboka mais mboka o ezana makambo aboye à part RDC na ebite sur mboka nini. Moi na wana zana loko oliate. Ba boakiye ba kimi pona charge papa mosala ezate mamelo ka oteke ezate ah biso na âge oyo to ba kanzala te to ba ko teke papa saka pauvre to ba ka honte mais razo sala te mais to lia du 1er au 30 biso to vivre kama muke esengo ya RDC tant bazo benga aucun label. Pourquoi on a bien aucun label? Partout on a un label, pourquoi? Parce qu'il y a Kitoko, le professeur belge, Bazo Longwawa, dimanche na Boutou, lundi na Tongo, Bazo na Kinshasa. Et Bato Belé, Bazo qu'on se fait soigner dans l'hôpital général. Oui, comment il m'a dit. Bato Bazo, autant na université, il y a Kinshasa. Oui, comment le campus. À l'époque, l'Ovanium. Université l'Ovanium. Et ti Koleka 65, les étudiants étaient boursiers. Donc, Mboke Zalagiko, aux anatina un pototé. Bota la va sur la 5, na ya poto. Ava sur sa 5. Oya ya poto nani. Batwaye poto ming batwaye kima natanga mobutu. Batwaye kima siko kin natanga mobutu.
bandeko za mawa hein mwana ya boye ayeba nzala ayeba ke mutazo kipeye azate ayeba ke bawuti ko bwaka ye bandeko eza mawa to chata oyo toko bandeko na biso na basosolo olela nina baolela makamune boyino boyoka bamwizi baministre banacha maiti banakimbia banazika 5 maiti tu banajistifia Kinshasa hatuna gouvernement ni bamwizi biko hapa tu twa kutuiva kuturuza hii vita gere ya este chaque fond de commerce kwa autorité tunachoka na mauaji banakimbia banacha maiti ya bangwata maiti zikiwe ini nchi gani vraiment muko na jimonke na shie munacha maiti vraiment ini nchi gani ba autorité wa Congo mujirudi yako imanisme shakaenda wapi sasa quel pays mtu anachungaka maiti yake aizike ndio ajue enda mewa autorité muzima unaenda unacha maiti unakimbia vraiment ini kujimonke na shie munachunga wengine bakufe mukietwala ma $50,000 ba mwizi muko na imprime mapolo ujue kufanya ingene cha kwa fonde commerce munaleta haya sasa ni honte bandeko nga nazoyoka te mais nazoyoka comme si baso traité gouvernement o bamiyibi donc kimoyiba gouvernement oyo ko donc ezala mona muke ezala mukolo bayibi ke ce sont des voleurs ezala mabomba na te donc ezala mona muke ezala nani bayibi ke c'est un gouvernement de voleurs. Quelle honte zila tozwa mama moko awawa mama wana ye pesa ya kutomboka eza pasi po bazolandaka biso tina bamboka mopaya mais tozalika makoloba te tozalika makosala te toza oblige kaka to ava tozonga na mama oyo totana na mama mosusu wana ye mpe aza na kanda ya makasi ntango azoloba na tie ye wapi et pourtant azalaki awawa azalaki nanga awa yeyo toyoka ye urgence bandeko na ye na lombango mingi kobelela bandeko na nga bakongolais ba de père et de mère boyebi nga soki na ye boseke na ye kopanza nteke bandeko congolais aza kaka ennemi ya ye moko ennemi ya mboka na ye toza kolela bato baza koloba Félix azosala eloko te Judith Suminwa azosala eloko te nzoka eza na bandoki mpe miyibi na kati ya gouvernement bandeko ya un conseiller tout puissant na kombo ya Roli Chibangu azalaki moko ya bakalu moko to mpe moko bayike ya baconseiller ya Sama Lukonde Sama atikaki na primature kuna nzoka gouvernement ya Sama IGF bokota batrikaka na bango soki moto aye na dossier important to marché moko ye na mboka bamarché eza kozonga likolo ya rétro commission plus grave c'est voleur na kombo ya Roli Chibangu wana conseiller wana aimitaka nzoka basignature ya premier ministre na président de la république botala dega likambo aze colonie botala dega likambo c'est que aza ye moko te eza réseau ya baconseiller nyonso ya Sama donc gouvernement Sama bafrapper gouvernement Sama miyibi donc ti Congo tozokolela piaka nzala pasi bango bavandela badossier boyebi nini po dossier eleka et pas premier ministre faut $50,000 wana pona ye moko na réseau na ina basama lukonde bambongo batondani na ona bapoche eza nzoka bambongo oyo basa koboma peuple nzala po bango bazwaka ba rétro commission marché kokota te bato bazozela misala toza na chômage tovandi bino bokamataka bambongo botyaka na bapoche ya basi na bana na bino lokola kongo ya bino oyo bozwi kongo en otage bandeko na ngai na miniti oyo moyibi na kombo ya Roli Chibangu les mains dans le sac bakangi ye maboko dans le sac na imi azokoluka ko imiter signature ya madame Judith Suminwa bakangi ye azokoluka susu a corrompre premier ministre botela décret bondoki
bondoki opende bandeko na bakasi balobaka buloji yango wana buloji ndoki merci na dirkabe Michel Lukoki nkabangisa yo te ado lokolo kangi ba komoso ba komo menacer yo wa combattant tous les combattants za simana yo sama benda miyibi na yo matoi madame Judith Soumino aza moyibi lokola yo sama Lukonde te. C'est de la honte pour notre pays. Une honte grave. Un conseiller a falsifié un document, un conseiller a marché contre la rétrocommission, un conseiller a c'est que c'est un réseau. Basala rango banakala. Tolemi pauvreté na nzala likolo na bino. Biso to ba papa na pantalon, bino boyi ba kabonya na basi na bana na bino. Ah sama bo revese. IGF la nasa mataza na lunda assemblée. Landa eza cop na bango. Mawa bata soni. Misu likola miso. Dirka Michel Lukoki, félicitations. Merci Kobanga te kanga miyibi mukwate. Totika binote. Miyibi Roli Chibangu yona sama Lukonde bo bimi na mpoasa. Donc parce que ma dossier est belé. Et Sony ne repartage au maximum yibi bando cha Congo. Chibangu zekoni. Chibangu zekoni. Hein? Oh. Mais Chibangu zekoni. Peut-être nga dans so na lobby oh mina tuni bino Chibangu azekoni. Bon week-end na ba Congolais nyonso. Lelo tozali samedi le 31 août 2024 ndeko na ngai. Na e awa na pasi mawa na mutema. Souci pourquoi yo matoi na yo ndenge koyoka ça ne t'engage que toi-même. Ngala zolo bango na mutema malamu pena na makanisi ya malamu pour que les choses puissent changer. On a encore quelques 4 ans ou 3 ans et demi qu'on peut faire quelque chose makabo changer. Na ye kolobela makambo ba de Chibangu basali basaki alaine na weekend. Chibangu moko na présidence de la République, oyo représentation de l'État, oyo ba révoqué par rapport à ba makambo kwa mabele kaki na téléphone, ba abi tout ça. Mususu Chibangu commissionnaire na primature pour que dossier le cas, il faut kaka ba payer $50,000. Heureusement, jeune entrepreneur a dénoncé yo. Non seulement dénoncé par Premier ministre, a dénoncé que yo lisusu pas fati. Bande konangai. Ezaye mokote o moni Chibangu primature. C'est ça. Mode de vie ya ba cabinet ministériel na biso nyonso. Ba autorité na biso nyonso komi bongo. Même les audiences c'est comme $10,000. Fati kota makambo yo quand même ba audience na présidence. Ce qui te commis bilobert à TikTok parce qu'on ne peut pas arriver facilement aux autorités pour échanger la bango. Et comme il a audience, c'est comme marchandable. Si quand il y a salanga passe na mutema, batuazo monate que bazali ko bloqué non seulement le président Fati, mais communauté mobimba ya Grand Kasai. Et kabona solo na mutema passe na baluba. Pona nini kaka ba Chibangu, kaka ba Kazat. Ekolo kaka moko nde bozali koiba. Au moins à 65%. Pour ne pas même dire 85%, il y a ba détournement ba millions en boko. Ezaka ke ekolo moko baluba. Au moins 35 ou 25% nde ba ekolo mususu. Bino bozali censé kosunga ndeko na bino. Le président Fati qui est votre frère Muluba parce que Jésus azali de Nazareth, eza tribalisme te. Et ça peut xénophobie, la solo ma vérité. Bande konangai, école mobimba, les annales à Mboka Lobie Koloba, il y a un tribu, il y a Balouba, ajoute, ne connaît pas un pouvoir, mais c'est qu'on détourne. Bozo Salangon encore, parce que Boyebi que le président Fati, Moulouba, a conçu la ville de l'autre côté. Ou carrément, Bozo Salangon a nenga motema mabela kindoki. Vous voulez seulement créer des problèmes au président Fati. Ba pasteur Balouba, Boza Ebele. Bas notable baluba batu nyonso o bokoki kosunga ba chef coutumier bon arrêter hémorragie à détournement. Voilà soki ngam to lobaki a pasteur Mukongo aninga baluba te
mais o bazolo bawana ezangate vérité ezanga vérité voilà donc bande kunangai bon oyo suza za muluba ya kananga to kaina la commune à Kinshasa. Personnellement, dans la commune à Kinshasa, na colline à Katsengwaka, avenue 14 à la presse. Bota la 14 presse à sa patriote de vie, Matunio Somateka, Kamafuta à Batike. Wapi Salomo, Wapi Salubrito, Bolobaka, Wapi Kini Mopeto, trop c'est trop. Son Excellence, le président de la République. Excellence. Excellence. Presque à sa bouche. Et là qui s'est Congo et quel en solo, salité, solo va te pour la Brexit. Vraiment. C'est trop. C'est même autolobie, Boligi Tolobate. Wapi ba 200 millions. Wapi ba 50 millions. Wapi ba conduit à hôtel de ville. Bota le itaga presque à sa bouche. Bota le itaga presque à sa bouche. Mais quand on va convaincre pour vivre les guides, on va te prendre la ligne. Quand on va convaincre, ça y est au pouvoir. Mboke ça n'a pas diamant. Mboke ça n'a pas cuivre. Mboke ça n'a pas or. Bota la convaincre, va coco d'angaï. T'as la joie pas. Biso to botami ne grandi to komi ba papa la commune Ngwaka presque ça vous voyez ça le kola poto botala ndembo ke baby botala ndembo ke baby ba oyo ba longwela hôtel de ville bo sali rien na limite que l'hôtel de ville ba konji ba salaka ou à hôtel de ville de Kinshasa ou à papa ou à piba konja ville botala itaga Tozana Elanga. Tozana Elanga. Tozana Elanga. Qui est tombé les obètes. Va détourner 2 millions. Va couler dans la prison. Pourquoi va détourner Kambongo va libre? C'est que Tolobi Boyo Bokangaye. Et Bembe Banga a copolaté. Et Bembe Banga a copolaté. Mboka Bangkok et Koufi. Presque ça vous solo. Papa ne parle souté. Bota la niveau. Mais tozana Elanga. L'indimité. L'indimité que Mboko. Video ya Kinshasa. Va continuer à s'atter. Le quoi botia la vie de Kinshasa. Va tout bailler dans bango le côté. Ba excellence. Mboka ya ba excellence. Congo solo. Na ba honorable. Bandeko, bozomona wana toza na saison sèche. Omoni place omona toza na saison sèche elanga. Ndeko nanga oba okende ki na octobre. Omoni place wana ezama mingi. Biso a toza na été partout basa kotonga, Il fallait que banko na ba profiter na saison sèche ba kotonga. Mais ce sont des insensés. Donc bazo yebelo côté bazo yebate sur ba kosala nini. Parce que pays est sous ba alliance, na ba accord, comme la propriété, comme la oboité, andeko nanga ba accord mosusu za ba accord ko signé hein. Alors, sikoyo tomoni ndenge oyo tomoni, c'est vrai, total la kamwa mbuke soki to komona mboka ya bato mosusu total na
Brazzaville et observez ensemble avec moi pour remarquer que Mokoyo, je ne dis pas que Baza spécial, je ne dis pas non plus que ma commis va atteindre ma niveau, il y a ma Europe, mais tu sens que ils sont plus ou moins, je dis bien, organisés, plus propres. Alors, dans un impressionné, je n'ai pas aussi dit que partout, et ça va à Boino, il y a aussi des coins Oyo, et ça peut, voilà, moi, au côté, moi, bah, universalité. Mais, au moment, on a quand même, na banzela, na bango, na zotambola, la ville est propre, et c'est sans bruit. Awa, na monite que, oh non, ba slogan, mboke loko tambola ka na ba slogan te, bandeko. Oh, Kinshasa Bopeto. Oh, Kinshasa Zobonga. Non, vous n'avez pas besoin de faire autant de bruit. Bandeko, Sony, hein? Bomoni, Congo, Brazzaville, pays où on n'a rien. Ndeko, Omoni, ceux qui battent travailler. Bako travailler. Une année kaka. Bomona RS, on a commis bien. Mais Mboke tondi la sorcière, Mboke tondi la accord diabolique. Ah, et c'est vraiment Mboka peut-être. Oui, mais ça a Sony. Bah, vidéo tout like ça. Bah, mindele be hotela kangote. Na ba mindele ba hotela kango. On t'avoue. Pays des excellences. Bozo benga moyibi excellence. Endeni abu Mboka. Bozo benga traître excellence. Abu Mboka ndengeni. Ya mama mingi. Bozo benga e papa. Tata Nzambi, vraiment, tout ça, on a banani biso. Tout à l'heure, oyo, 1 minute. Les amours des alagabouy. Opéra Nekagame Nakanyi biso Totonganzelote. Oh, Prince Kassavoubou, Bota Prince Kassavoubou. Oh, Kindoki, Otoni. Prince Kassavoubou, Mboule Lingebanda, oh, la Kindoki, pour la Mboko. Na Loka Mboko Yoko. Oh, Fleuve Kassavoubou, bien Prince Kassavoubou. Sony, hein? C'est vrai, hein? RDC. La situation où elle est dans la prison centrale de Makala, vice-ministre, il y a justice à l'objet, magistrat de Batma occasionné, Makambo il est dans la prison centrale de Makala. Et Bangui Singa cette déclaration, mais il y a un à l'objet. Montant le pays image. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même des simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici. Mawa. C'est vrai, hein? Et ça, Mawa. Bon, il va te financer la image, mon sous awa. Moi, je vais vous aider. Voilà. Partout, notamment dans l'Isala, on a interpellé yo, à lobby, à Wata, toilette, au tongate. Oyoki, batebele, bazola, même adversaire politique là yo. Là, si ça me tourne dans la oui, mais ndekwana lobaki yango pourquoi? On a tunaki, ngamuna bandaki. Oui, mais est-ce que bomoni makambo yo bilembo nangai? Kasi. Mais oui, c'est normal. Je suis honnête. Oui, mais justement. Est-ce que bomoni bilembo? On a dit que bango bandeko ya bumba, bandeko ya lisala, il fallait bazwa bilembo. Mais bazuite, on a expliqué, c'est parce que PNUD a commis ici dans nos makambote, il y a faute nangate, tozui topesi yango agence d'exécution. Président, eza faute na yo, yonde mokonzi mboka, yonde manda eza yo, manda eza PNUD te. Yo me baseka aboyete. À la moindre escarmouche, des rigolos
que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Félix, pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Oh. Je vous ai parlé de salaire et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Mon salaire, je vous le dis, je l'ai dit une fois d'ailleurs à Christian, je ne le connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais toujours pas. Et vous vivez comment? Mais je vis parce que je suis chef de l'État. Je vais rire dans l'eau. Bon, bandeko, tosuki wana, ndena banya mnoke titre oyo, ya video oyo ezali, soki na mboka, babandiko benga moyibi excellence. Cela veut dire que c'est un pays des incompétents, des voyous et des voleurs. Nabadi boyoki ba chenimena biloko na tchetche awa bato basolo blaga ki moyibi ko imiter signature ya mokonzi mboka, ko imiter signature ya premier ministre ya usala boye. Donc bomoni pendant que pays na pasi mususu naza ko bina, mais après ba obenga ye excellence. Nzamba pa molabino